Babina Sali pour Mulingani, Tanga Masolo, boucle. Papa journaliste, bonjour. Na où est comme on a remarqué, monsieur Samuel a salaki na chaîne na yo, na émission que salaki na yo. Tika na zongo la lisusu pe na bato bali na mato ya mikuse ba yo kanga balamu. Kombo na ngai ezali Maman Angélique Lukunga Bamba. C'est ça le poste nom. Na comment la réaction M. Sami dans la évité ce qui tango oyo tolobaka total la rétro. Rétroviseur ezaka rapport à mutuka te mais ali pe la makambo manso to saka na bomo ina biso. Ngai nazali na souvenir makasi na tango le fait présent au but alobaka likambo ya retour à l'authenticité. Alors baki to longola komo bapaya tozongela bakomo na misi ya bokoko na ngonga wana moto na moto mwana na mwana alukaka komo na ya authenticité oyo akoki kotia na likolo ya identité azalaki na yango. Ngai tango nazwi poste no ya Bamba nazwaki yango boye na volonté na ngai te, natunaka motuna na baparent na ngai nalobi bopesa ngai kombo sikoyo balobi tolongola baprénom toluka kombo ya biso ya bokoko po totia comme baposte non na place ya baprénom na biso. L'oncle Kade oyo azalaki na bomoi leki ya fait Manuel Bamba oyo congé de la Pentecôte na maman nanga petite sœur ya fait Manuel Bamba balobaki na ngai boye kombo topesaka yo ya Lukunga moto atindaki yango ezali noko na yo oyo akufi le fait Manuel Bamba ye moto apesaka kombo wana ezali kombo ya cousine na biso oyo ye akutaka na Elisabethville à l'époque ntango ye akendeki na prison ya makambo ya Kimbandisi ber bakandi ye akei na prison akuti cousine na bango wana mobali azali kosala MPTZ na poste na ntango wana bazalaka mutation kuna akutaka mama wana ya ndeko na bango wana mwasi aedaka bango mingi na kati na prison koya kotikela bango bilei bamai ya propre ya komela tout ça biloko nyonso ndenge wana ntango mama na ngai aboti ngai ye atindi kombo oyo bakopesa ngai nde boye bapesaki ngai kombo ya Lukunga wana oyo ye azopretendre ke babotanga na kombo ya Angélique Lukunga ndanga niye identité na ngai te parce que soki akei na bekolo nga natangaka na primaire akomona identité na nga ntango oyo na secondaire akokuta place authenticité bagalaki na kokuta Angélique elenge comme prénom poste no ya Bamba est remplacé place wana. C'est ainsi bato mosusu babengaka ngai mama Bamba bamosusu bakobengaka ngai mama Lukunga bamosusu oyo bapondaka na ngai babi prénom bakobengaka ngai toujours mama Angélique mama Angèle tout ça ngai nakoko nie identité na ngai te amate na carte de lecteur na ngai lelo so nalakisi yango ezali kuna Lukunga Bamba Angélique donc nalokoti kombo Bamba na balabala te na mibambi yango bibamba Bamba te ezali kombo ya biso na kati ya famille. Et puis papa Bamba kombo oyo azalaki ezali kombo ya tato ya botaki bango donc koko ya boti mama nanga koko ya boti papa Bamba nde moto alaki na kombo wana ya Bamba ntango aboti mwana na mobali apesi ye kombo ya Bamba Emmanuel nde boye ngai mpe nazwi kombo wana. Alors soki M. Sami alingi asala nango polémique nakotunaka question moko ya mokuse ntango nga nakende kosenga basala première messe na ntango wana président mobutu azali bomoi po tosalela bato wana messe d'action de grâce bakanganga na hôtel de ville de 9h à 17h balibéraka nga sous interrogation nasala kuna ye M. Sami azalaka wapi ye kolo tata to tokomi koyela sikoyo tata nga na weli na ye tata te nakobongonaka M. Bamba Emmanuel tata langa mokolo moko te azali oncle nanga grand frère ya mama na ngai mais soki nabengaki bango baparent ntango nasali émission nalobi ke
tozali bana bamartyre bakanisela baparent na biso nga nayebi te le mot parent veut dire quoi. Lorsque mondele atie na dictionnaire alobi oncle paternel oncle maternel azalaka parent mpe azali parent te, tante maternelle tante paternelle azalaka parent mpe azali parent te. nasengi na mese Samuel soki place oyo asukaka na kelasi mayele ndambo etikalaki ebakisamaki te, place eki mokolo ezali azonga nao na classe akende atuna balakisi oyo bakokutana na ye badefinir le mot parent elingi koloba nini. ndenge navandi awa na quartier oyo navandi soki baagrese tata moko to mama moko na kati baagrese baparent na biso te, nakotanga bango normal na bakongo to na baagrese baparent na biso. mpo na ngai nayebi ke kelasi oyo ngai nakota parcours ya vie sociale na nga na vie intellectuelle na nga na vie spirituelle na nga eza kotalisanga ke moboti ya moninga azali mpe moboti na nga, moboti ya ndeko na nga azali mpe moboti na ngai. yo moto tokobenga parent azali moboti nyonso ata kutu moto yango abota te na vie na ye, me ntango azali mokolo aza na bambula pene na baparent na yo okobenge toujours parent. il ne va dire que le mot parent elingi koba ke nayibi baboti ya baninga nakomisi bango baboti na ngai, loin de tous ces idées là. me ngai nakozongisa ye lisu bien tobanda kosala bamesi ya baweyi wana bamartire ya Pentecôte. banda premier messe oyo ngai maman Angélique Lukunga bamba nakende kosala démarche hôtel de ville na ntango ya gouverneur mama Mafuta Nkoi bato bazali na hôtel de ville lelo soki bakolandaka na émission oyo bakoreconnaître na pasa na bainterrogatoire ya ndenge na ndenge. ils ont cru que peut-être bato ya politique baza nsima na nga ntango tosala demande wana na expliquaki ke bato ya politique bazalaka te ezalaki idée nazwaka un bon matin na lamuki na lobi mais non nga nazokende bamesa baparent baninga me ngai oyo ya ngai moko na nga akufa marge baboma ye na bacirconstance oyo alobatonake eza bacirconstance ya kitoko te koma tokosala bango ata mesi ya pamba te mpo na nini punition ya boye. c'est l'objet qui mava mine nakende kosala demande wana nakende nasala demande basambisa ngai nasamba na explika bakonzi balaka na ntango wana te ya comprendre que effectivement ezalaki na coordination politique te ezalaki likambo kaka initiative de la famille. et nous a accordé la messe tosalaka messe wana na lemba ye ayaka te azalaka na étranger mpo aye abatamaka oyo ayaka kinshasa soko aye ateki mapango asili nzela azongi na étranger ayelaka ne option mosusu te na kinshasa. na messe wana bandeko na ye bana bapapa oyo mosusu wana ndakisa bana papa nani bazalaki bana papa makamba bazalaki na messe wana bana papa kimbe bazalaki na messe wana. le soi-disant grand frère oyo alobi nango babotama bango trois ya Marcel na bana na ye bazalaki na messe wana pour vous dire que c'est la famille. mais ntango bana na bayaki na messe wana est-ce que tobenganaka bango, est-ce que toboyaka bango baparticipaka na biso elongo na premier messe wana na lemba na échangeur na église oyo papa bambatika na quartier riche. mais c'est le cas epesa biso occasion ya kosala bamesi mosusu elandi na baannée mosusu. e na remarkaka tous les années oyo tosalaka bamesi le 2 juin mese Sami azalaka présenté ayaka te amonanaka te, même soki azalaki na Kinshasa assista jamais la messe ata moko yekolo tata siko abomamaka nini abatamaka nini atimaka nini po azala na baninga esika moko. et puis jamais baninga mosusu oyo ti bayaka na bamese wana baloba nanga te mama Angélique to mama Lukunga to mama Bamba pourquoi yo ozalaka na biso na mese oyo fele ozalaka na biso te mpo oza mwana batata na biso te. nayoka remarque wana te. dernier messe tosalaki dernièrement ba journaliste je crois ozalaki elongo na bajournaliste oyo babengamaki omonaki ce qui s'est passé na kati ya Notre-Dame. comment tosalaki messe wana, comment toprocédaki na messe wana. c'est moi qui avait remercié bato bayaki na messe wana sur la demande awuti kokubimisana mpe molimo na ye ya mwana papa Makamba tozalaka ne kuna oyo ya juriste parce ye na se préparaka atanga discours ya remerciement. mais makambo akomaka na document na ye abekire ya Notre-Dame asepelaki na maloba wana te asalaki remarque abino bo changer maloba avant tosala messe. c'est comme ça que la personne a tosala alobaki non namoni malamu toza quand même na grande sœur awa
yemo moi remercier kaka bato bayeli biso wa na moni si moto seke parce tant eza lisusu ya kosala te na retoucher lisusu betu ba oyo tozalaki na Marie Jeanne anani na mwana ya fait papa maramba wana pa otie kokufa dernièrement awa ndenge tosalaki messe wana mais lelo na koyoka monsieur Sami asa prendre na ngai ke naza na droit ya kolobela na martyr te parce na jour mandat te tango na kende kosala demande à première messe oyo bakangela nga na hôtel de ville nazwaka mandat epai ya nani nani aka kolibere ngai kuna je me suis fait libérer ngai moko na baexplication na ngai na plaidoyer na ngai moko mais bakonzi wana ya gouvernement ntango wana bakomprenaki ngai na ndenge batikaka ngai tokende kosala messe wana et tous les 2 jours tosalaka messe tozalaka na bango ensemble nazwaka mandat ya motu te mpona se présenter na messe wana mpo nazali personne na grata na koki kose présenter na messe wana te tozalaka ensemble na baninga banso bana batata misato wana et puis ntango frère Marcel yaya na ye azalaki bomoi azalaki koasiste na biso ensemble mokolo moko te abengana motu na kati na messe totala mani sauf monsieur Sami Ngaye sikoyo na politique oyo ya kodivise bato ya koexclure bato yango wana nalobi na ye boye amela vin na ye atia yango nano mai atika kokima mbangu ngai mama Angélique Lukunga Bamba nabotami na mama Elisabeth Yala Makaya et l'autre a fait Manuel Bamba et mon papa s'appelait Monsieur Mwanga Joseph Ndoketi makoso aussi ça de mon bango donc na koona la boti na ngai te parce que boti na pesa une bonne éducation et éducation aussi na zo ngona kati na ndako ya papa Emmanuel Bamba parce que quand on a mutu na âge à 3 ans 4 ans et beaucoup lieti na âge à 12 ans les appels de choses donc maye manso ngana sala kana bo mwana na ngana zo ngona kati na ndako na papa wana le fait martyr Emmanuel Bamba Simanango tango ya kufi na 66 mais ne pouvant ne pas ya petit frère ne cadet et pas il y a mais c'est Moto Jacques et la dernière si maman ngai nous sommes du matriarcat mais c'est Sami Faye beloko moko bana musuba ya lia wa elike te matriarcat ba kufela ba parents na bango ba nevena ba nièce ba benga na ba pango ba parents ba tika mais biso to ali ba yibité tozali be scroté to s'accaparer na ba fortune ba tuté quand bien nous sommes du matriarcat mais atla ko bossa rake ngane na zana droit sur le fait Manuel Bamba parce que je suis sa nièce la fille à sa propre petite sœur ou la mec la sima bana na Koko Bamba donc na ko prétendre kombo ya meko nanga partout na ko letaka na ko bana ko kumisaka yango na ko bana ko vantaka yango parce que c'est le grand frère ma mère donc na ko yoka sonité il y a de ces gens comme babemaki ba martyr wana bato ba pesa ba kombo papa ba marabana na bango ezana ba parents si ba lengaka ba kombo wana pona ko banga mobutu pona ko banga taso kanga bana na bango na nzela et biso to lingaki te ke kombo na moko na biso ebunga to lingaki te porter responsabilité mon jeune frère qui vient de mourir il porte le nom de Bamba Diangangu Emmanuel. Il est né en 1960. Ce qu'on a dit, c'est un journaliste. En 1960, il est qui va jouer comme Bamba et pas Wapi. Alors, quand on a balabala, Baboti, mais quand on a balabala. Donc, quand on a un petit mot en 1960, alors, on appelle ça comme un grand frère d'Angaï. Mais on appelle ça comme un grand frère, Papa Manuel Bamba. Ce qui est M. Sami, alors il n'a pas porté comme ya Bamba. Mais il y a banana no kolongola, ba Bamba nyonso au bazan na Congo, et le bateau appelle ça ba Congo tata na ye. Comme ça, il y a tika la limite Bamba na kati ya Congo. Mais les ba boti ba pleke Congo ni Bamba di Lungeni Samuel. Siko ya Congo ko ami Bamba di Bamba ndenge ni.
abakisaki yango ka ye koma to soki na meni na école presque atakaki école primaire na kitango na Sebeko namema yo kuna okende kotala na badocument scolaire no ezali kuna na archive okomona bamba di bamba te okomona bamba di lingeni Samuel akomaki bamba di bamba ndengeni si abakisaki yango ye moko nsima abakisaki yango pour quelle raison ye moko ayebi et pourquoi akoboya biso mosusu na kati ya famille to porter le nom ya bamba non eza na ntina moko te ngai nasengaki na président Tshisekedi mbongo te ngai nasengaki na président Tshisekedi asunga biso aréhabilité bamémoire ya martyre wana parce que ezali bana mibali mine bamonisaki bomoi na bango na place wana batonga stade de martyre place ezalaki place Kiltrana tozalaki kozula ba SD na place wana dans le temps babiro ya leta ezalaka wana e nasengaki baministère oyo esokipaka na makambo ya déterrement ya bakoro ese ekundama esala mikolo esala mambula bakota likambo na biso ndenge tozokomela bango mpona nini bapermettre biso todéterre mikuwa ya bato wana tokende kokunda na bavillage natal na bango po batongo bango ezala protégé yango napesaki même exemple nebi me ndakisa awa na sayo toza na bagrand-père bakunda bango place wana napiaki même exemple ya papa ya bapapa mwanga oyo kolo la crèche na victoire bakunda tata na bango place wana elelo soki ye ngene elakisa bana na ye cimetière ya grand-père to arrière parent na bango akende kolakisa bango supermarché batongi wana to akende kolakisa cimetière ya tata na bango napesaki même exemple wana pour vous dire que non bakongo soki basala likambo etali ya kokundaka babibembe na intérieur ya village na bango ezali mpona koprotéger arrière baparent na bango to baparent na bango po te même plus tard lorsqu'on parlera de ces gens là quand même illustration ezala ke voilà place bakunda bango tala bacimetière na bango yango oyo ndenge naloba ete mama oyo aboti monsieur Emmanuel Bamba oyo akufa le martyr akufa na 1937 mais lelo soki okei na village na bango natal okokuta cimetière ya mama na bango ezali intact papa Bamba ntango asali cimetière ya mama na ye ntango akomi mobali ake kosala tombo ya mama na ye lelo tombo wana yango tozolakisa bana na biso tala poko ya bota bamama na biso na papa Bamba tala place bakunda ye yango c'était dans ce sens là nazali na arrière pensée moko na kati ya makambo wana te et lorsque je dis que j'étais témoin oculaire nakomaka na Kiltrana namona lelo baza kotia oncle na ngai corde na kingo moto alinga contredire ka aya tokutana mais nasengi bango rendez-vous na église place badepte ya papa Bamba basambelaka moto alingi kokutana na nga aza na besoin na nga akende kuna ayebisa pasteur wana ke naza na besoin mama Angélique Lukunga Bamba nalingi namoni mpona longole kombo ya Bamba wana tia poste yango na ye wana bakopia nga rendez-vous na église bakobenga nga tokokutana moto wana kuna moko tolobana ndenge bana deja balobi tolobana far misu na misu tokutana tolobana totalana na misu totala nani akoyoka moninga soni nani akoyoka soni ya koporte le poste no ya Bamba te azala na un peu de retenue soki pas journaliste obengaka nga nini mama Bamba c'est parce que c'est le poste no qui remplace le prénom rapidement c'est comme ça que bato bazwa abouti ya kobenga nga parfois mama Bamba parfois mama Lukunga parfois mama Angélique moto na moto na période oyo ayebaki ngai les amis qui ont grandi avec moi na baécole primaire bayebi makambo ya baposte no te bakobenga ngai toujours Angélique mais boyo bakona nga na école secondaire na humanité ntango likambo ya tantise ekomaki nde bango wana bazaka na courage ya kobenga nga mama Bamba parce que c'est le poste nous qui avait remplacé le prénom à ce moment là donc monsieur Sami hasta la rétroviseur ya tango authenticité ebimaki qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est fait na Kinshasa na baidentité ya bato ce n'est que ça en vouloir ngai mpona le poste no ya papa na ye te parce que papa na ye ezaki poste no wana na la grand-père papa ya botaki bango donc ce n'est pas un nom ya famille ya mama oyo aboti ye monsieur Sami mais ezali oyo ya tata oyo abota papa Bamba aboti mama nanga aboti monsieur Boto Jacques aboti mama Maseluka Tchona abotamaka nde bongo alors nayebi te eloko nini oyo alingi tosala nango polémique ye alobi bango basi bakomaki nga naza na droit kokoma te des années nakomaka pourquoi empêcha ngai te kaka na mbula nde amoni empêchement bakende kozwa mbongo na période ya gouverneur Muzungu ese bayoka biso tosala
polémique na likambo yango bana ba martyr bamibimisaka bakendaka basalaka même association bapesa bango bapesa bango ayoka biso famille tosalaka nango problème totika bango basala ndenge balingi soif na bango basilisa ngo ndenge balingi nous ne sommes pas là biso na niveau famille tolelaka mingi bahonore bamémoire ya batata wana mine wana bacourone bango ndenge baza kocourone baninga mosusu bakufa eza na bato soki nazomona kongo azalaka na assassin bakomisi mpe ye ero epuka boya biso bakufila cause moko eza na dignité na nzoto na bango babafuaka bango c'est ça qui nous fait mal au cœur nde boye nalobaki soki balumumba barécupere liyo ya tata na bango et pourquoi pas biso bafamille bamartyre ya konte la Pentecôte torécupere mpe mikuwa ya baboti na biso po tokende mpe kotiango na place moko ezala respecte estce mabe nalobaki yango wana mabe ya moto akokondane ngai yango wana mpona kosenga badetere mikuwa ya bato bakende kokunda ngo bavillage natal po un jour batombola bango ebeta masolo bazala honore mabe yango wana soki ezali mabe alo ayebisanga mabe yango eza na qualificatif nini po nga na parcourir badictionnaire nyonso na ya banglais na bafrançais namoni kuna lorsque li parent c'est quelqu'un qui est responsable wana azala na bana abota na abota te mais soki rang na ye azali majeur akomi ya na niveau akokoki kozala parent donc baoyo bazali inférieur bakobenga ye moboti na lingala bakobenga ye parent na français nayebi te soki nakoexplike yango so na langue nini nakoexplike yango na langue nini donc nayebi te alors lorsque me dit na kati namonaki na texte mosusu wana une dame qui se dit Maman Bibi. Franchement, Maman Bibi, moi je ne la connais pas. Soki Maman Bibi ayebinga Maman Bibi ndenge nalobi rendez-vous akende na ndungi di place babete pa bango basambela asenga rendez-vous kuna bango bakobenganga na entreprise wana tokokutana kuna nayebi lisusu batengelinga Maman Marie kuna Maman Marie veuve ya nani parce que ngai ntina nakende premier tour hôtel de ville namenaka veuve moko te na bo bazalaka vivante nakendaka seul nasalaka démarche seul baretaka ngai seul baliberaka ngai seul nana bapiaki permis tosala messe à l'église je me rappelle que namonaka je crois ezalaki veuve maamba moto azalaki vivante ayaka na messe wana soki nazosala confusion te mais soki otuninga lelelo baadresse bamama na bavandela nayebi yango te parce que nasala curiosité moko te ya kokenda bandako na bango po nazali na moko nakende kotuna bango te po ngai oyo ngai naza nango kodétenir bamessage oyo ngai naza nango ezali message oyo soki moto atuni ngai yango nde nalobaka oyo naza nango te oyo naza na réponse te nabrikolaka réponse te nalukaka mpe kobrikole réponse te je ne parle ke oyo ngai nayebi napesaka message na oyo ngai nayebi je n'ai jamais fait un effort ya komona baveuve wana nakutana bango nasoya na bango nayeba de leur côté et c'est pas ça qui ndenge nini mibali na bango bakangamaka ndenge nini moi je parle de ce que moi j'ai vu de ce que moi j'ai vécu oyo ngai namona oyo ngai na vivre nde yango ngai nalobaka namonaka moto akozwa eloko na ngai na ndako parce que j'habitais là-bas à Limete sur l'avenue d'Arvenia 166 à Limete derrière la place commerciale aujourd'hui là soko ozali na banque BCDC etiti ebaluki na nsima nango nde lopango tovandaka place bayaka kokangela papa Emmanuel Bamba bayaka kokanga te bayaka kozwa ye ntango bakendeki na ye ndeko bakendeki na ye ntongo etani toyoki te bakangi bango c'était ça l'histoire koya na culture na moi je suis allé là-bas na idée na ngai moko parce que j'avais des doutes ya solo ndeko na ngai kokufa bakoboma ye ndeko kende nakendaka wana ntango na vivre événement wana mabele ningangi tokokokima mbangu ngai mpe tokininga leki nazalaki na ye tozoni mbangu na Limete kuna epai tozalaki kovanda place matanga ezalaki siko bato balingi na expliqué eloko nini mais lorsque on dit que Maman Marie connaît mieux que ce que moi oyo ngai nazali koloba mais Maman Marie tobanda bahistoire oyo banda année wana tosalaka premier messe azalaka wapi po te alimbola bajournaliste makambo bazalaka nango posa ya koyoka et puis na leur CNS eyalaki Maman Marie azalaki yo mpona kopesa témoignage na CNS balukaka batémoignage na commission ya assassinat Maman Marie azalaka wapi
ngai nakenda ba livre oyo papa le fait papa héros d'Akoma comme on a ezali na kati ya témoignage na kende ko porter na commission d'assassinat na CNS soki boke ko fouiller na barchive na CNS mokomona maloba nyonso ngai na lobaka na répétaka na oyo na loba kuna eza na kati ya ba document oyo bayokaka ngai bayokaka témoignage na ngai tozalaka mitano kuna te namonaka mama Marie kuna na CNS akende kopesa témoignage to baexplication ya yebi lokola lelo mama Marie azwi courage ya koloba baexplication ya yebi ngai nakokende mosika te nakomoyisa te toza na besoin de reconstruire histoire ya nkufa ya bato wana kokangama na bango esamiseli na bango soki ye aza koporte bainformation mosusu aluka yebisa parce que population ya Congo bana besoin koyeba ba vraie information information oyo bafutela bato bambongo te po baya kokosaka bapublike tolingi vraie information oyebi yango leka oloba tokopekisa motu te bachaine eza ebele chaine eza kaka onga na lobeli te bachaine eza ebele te me nga na sina ndeka na bachaine mpe ebele nayoka contestation te nayoka motu moko te oyo akontredisanga te to mama Angélique mama Bambe mama Lukula malobo oyo olobi na chaine wana toza na yo d'accord te parce que eza lokuta nani namona moto te oyo asala remarque wana kaka lelo mesesani ya surgir ke nakoki kolobela bamartire te parce que nazwi mandat te mandat oyo alingi apesa nga ya famille to mandat politique parce en même temps nazali analyse politique bachaine mosusu na ndekaka to nakaka na chaine oyo analyse mosusu nasalaka ezali kaka makambo bamartire te nasalaka baanalyse ya makambo mpe ebele sur le plan politique sur le plan social ndenge na militaire na nga nini na kati ya social ya mboka oyo ya Congo namona moto moko te oyo apesaka droit de réponse na chaine moko songola pakala na leka de mama Bamba bapropos tenir na Congo ya mabe to bapropos tenir na bakonzi ya Congo ezali mabe lokola yango na émission na wana mokolo wana na bandaki na lisolo ya mama premier ministre ndenge mokonzi ahonore biso ya mama est-ce que nayoki remarque na bapoliticien oyo nange no mama tu ne peux pas parler au nom ya nini ya mama premier ministre parce que oza gouverneur te oza bourgmestre te oza député te oza sénateur te non bato bayokaki ngai bayoki oyo nalobi bayokaki oyo nasengaki motu nyonso afélicité ngai na demande nde tosali meme na papa président meme concernant biso bamama nayoki remarque moko te kaka mese Sania Sergi na likabotali elle ne peut pas parler au nom de Bamarti parce qu'elle n'a pas reçu le mandat. Je vais recevoir le mandat à qui? Et pour aller faire quoi avec ce mandat? Parce que depuis la banda la émission la banda makambo la banda la démarche oyo moto apesanga mandat azali te même ma membre ya famille ya papa Bamba bandeko na ye oyo babotami na ye na bandeko na ye ya la famille élargie moto moko apiaka ngai mandat te mokolo nga nakende kosala demande ya premier messe nakendeki na propre initiative na ngai soki mpe babomaka ngai na lere wana na ngai na perde bomoi na ngai moko parce que nasalaka oyo nakoloba ke tomonaki natelemaki na makanisi na ngai moko alors nayebi te papa journaliste nini nakoki korépondre bango nini nakokobisa bango lisusu madame bibi mademoiselle bibi soki aza na besoin koyeba nga alingi amona nga face à face boye enake ale na kati ya église ya papa Bamba kuna asala demande wana kuna bango bakobenga ngai lieu ezali propice nga nakokutana bango nasola bango misu na misu boye ezali kuna na église baluka ngai na balabala te baluka ngai esika mosusu alors so balingi ndeba na kati ya chaîne ya télévision naza mpe disposé chaîne nyonso bakokumbanga tokutana nga na bango tosolola totuna na mituna torépondre na mituna wana bayeba kozala wana batuna biso mituna biso bango torépondre savoir maman Bamba peut-être cela est déjà et la détecteur papa mon comité papa c'est qui il a déjà à son papa journaliste biso tokolela te nde baki mokwana kuna likambo ya leta bakomaka likambo ya leta barapelaka ndenge nabaki mokolo wana papa Félix Tshisekedi na kolika na motula nga na diebi misu mbula tele bapesaki ane abotama ndenge nalobaki soki azali na 66 akozala mwana moke na 66 po asirapele na makambo nyonso eleka na bambula wana na bagouvernement wana il faut barapele ye na baconseiller na baparlementaire
to na moto mosusu pe oya solaka na ye ko rappeler papa président et moni na mbula boye kaka likambo boye na boye ozalaka mwana moke ozalaka boye tala ta mosusu na motu otia ngo lisu te mais tala ezalaka nde na lobai ke mokonzi barapelaka ye mokonzi bayebisaka ye mokonzi basengaka ye me mokonzi baforsaka ye te yaminga malamu biso tokolelela ye te biso toza korapele ye oyo elekaka na gouvernement oyo ya lefe maréchal Mobutu ye azalaka te tokoki kokamata condamnation ya lere wana te tobwaka ngo na makolo na ye non biso tozali koformule le demande asunga biso nde nalobaki mpo yende soki alobi na baministère oyo esalaka makambo wana nalobaki soki tokomi lisu mikanda de nouveau tokoma bagouvernement elekani nalobaki wana ezala kaka sans suite babangaka nini toyebi te eloko nini ekundama na mabele mpo osala kitambo toyebi te mais mbalo tobaki torenouveler lisusu baekri na biso po te papa président ase penché na likambo wana atala mpe koma koko réhabilité mémoire ya bato wana mpe baautorize biso déterrement ya banzoto na bango mpo ekele bavillage natal na bango donc ce n'est qu'un rappel tokosala so na papa journaliste biso toseni ya papa président asunga biso na ndenge ezali te gouvernement ekokota en place ndenge nalobaki baministre ya kala ekozala un renouvellement ya message na bacorrespondance oyo ekomi lisusu mpona bo bakozongela baposte na bango pasi ekozala mpe bo bakozala félicité oye balongole bazongisaka na poste na ye oyo asalaki mpo asala continuité ya misala oyo abandaki asilisi na po oyo wana ekozala problème te na po oyo bakokota sika ndenge abayeke na ministère de l'intérieur e na ministère ya santé na ministère ya nini ya sport ndenge nasengai ke atia babiske ya bato wana na entrée principale ya stade comme ça bavisiteur bakotaka na stade bamona ke bamartyre oyo batia stade martyre bazalaki banzete te banyama te mais ezalaki bana ya bato mibali mine bana ya mboka Kongo nde babungisa bomoi na esika wana nde boyelaka bato mpona ministre ya sport santé na ministère de l'intérieur na gouverneur na bourgmestre ya commune bango nde bakosokipe na makambo etali ya mokolo etali ke kodéterre bakor na bango nde baministère wana motu esanganaka oyo esalaka mosala mpona kopesa autorisation na kosurveille ndenge makambo wana esalamela nde boye nalobaki donc baministère wana président soki azwi mokanda oyo ya ye baministère wana bazwi mpo ya bango mikanda na bango ntango bakutana na conseil de ministre batie likambo wana na mesa po eza likambo kaka papa président ye moko te ye mpe akosola na baministre na ye ndenge oyo basengeli kosala likambo wana ntango ye akosola na bango ye nde aza mokonzi na bango ntango ye bake iyo tokoki kosala likambo wana na ngonga nini na sanza nini wana etali likambo ya gouvernement ekotala biso te bosenga na biso famille ya Emmanuel Bamba ezali nde na sens wana eza na nzela mosusu ya mabe te eyateki opolisie se moko aza nsima na biso te tobanda kosenga likambo oyo banda kala tosengaka kaka même militaire ye moko président le fait maréchal Mobutu tosengaka ya permettre biso torécupere bakor ya bato na biso ekende kokundama na bavillage natal na bango malheureusement asalaka sourde oreille ye moko mpe nzoto ye kokoma maladi ye moko mpe akomaki mitelengano esukaki mpe bongo tozwa réponse te oyo akitelaki na ye tokomaka lisusu awumelaki ne mikolo ebele te babomi na bango ye na lere mpe ya nani ya Kabila le fils tokomaki lisusu to baministère songolo pakala tozwa réponse te nde boye tozali kaka toujours kokomaka kaka yango na kambo mese Samilo Sidiki noki nabebisa bango basi babanda ye kokoma nayebi te bango bakomi nini basengi nini alimbisanga nayebi biloko bango basengi te nga nazosenga nde baréhabilité mémoire na bango bahonore bango todéterre bango eloko nga naza kosenga yango donc batika koluka polémique ya buzoba eza na ntina moko te Samy reste mon frère moi je reste sa sœur ye ayebi nga nayebi te oyebani bien nayebi te eloko nini oyo alingi aluka na niveau ya bino bajournaliste po tobanda nga ne polémique namoni yango ntina te yango nalobi na ye azongisa makolole moke marche arrière
Ce qui est dans bato ba kosa qui est à kota na zela ko luka polémique bato ba keba ngonga oyo eza sunga ba blague yango ko saka na bato te eza ngonga otie to tie vérité na mesa pour les loso to kunoni tata wana to ko kiri na test aden eza na bato musuba ko biba na kata test wana te ba négatif na nini bango mo mami yebi na boyi na kota na dossier na lelo na zana ngole la petit frère nanga na lingi na kota na dossier ti bakeba so bazo banga peut-être test aden bakeba nga nazali sûr que les faits Manuel Bamba c'est le grand frère ma mère il a botami maman nanga Elisabeth Yala alandi sima na ye le fait Jacob Boto alandi na sima ya maman nanga maman Marcelo Kanchona alandi na sima sel kadete maman na tshwana bango oya fadaka na ngwana point barre donc nazana sika na ko se sous-estimer que je ne suis pas de la famille Bamba je suis bel et bien de la famille Bamba je suis la nièce de fait Manuel Bamba. Et j'ai vécu aussi dans sa maison. Quand Babomi, lorsque ce monsieur disait, il a 29 enfants dans la Kunae. Il y a 29, il y a le 29. Donc 29, il y a tata na le Barakona. Na Kankokolo na bataillon kuna. Basa bala bala. Bala bala côté ba fana kuna na tata wana. Muko bayaka soda bayaka na ndako sala percussion. Bakuta bana mi sa to bakuta ke belé bala na kata baba. Ya azalaki mosangisi alaki moboko azalaki mosalisi azalaki mosungi bikolo nyonso na ndako na biso ezalaki koya baba yo lokolo sisi koteka baba pona batata na découvrir makanisi na ye Babina sali po mulingani tanga masolo boucle. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle.